Ma mission TV, le miroir du monde. Na ko éclairci bato ya bande ko IDPS. Bazaka toujours trop brutal, trop violent. Jour toza ko sala l'activité na biso la muka. To mona ki ba moto et tonda ki wana rond-point Wuleri. Ba ko sala nini wana na. L'idée n'est pas venue de la muka non. L'idée ya marche ya ki na bato ya comité laïque ya CLC. Ba onde ba ki na idée ko sala marche. Mais bango ba sala organisation ba on ndenge na bango na ebité soki mona mboka gouverneur de la ville. Apesa bango mo kanyaka. Je ne comprends pas. Et je vois que pourquoi? Parce que l'organisation de qui m'a fait d'abord au départ. Et puis le fait de accepter que l'on la marche samedi, que l'on lundi, c'est ce qui avait fait que l'on soit capoté. Même malgré tout autour, il y a leader Nabiso, mais nous sommes toujours dans la Mouka. Nous faisons partie de l'opposition, peut-être toujours liboké, peut ensemble. Comme la récupération politique et l'ongo c'est comme on la Mouka échoué. Non, la Mouka n'a pas organisé une marche. Photos claire. Na sepekte kondima ndeko Ndaiwen ba convaincre na mwana mboka Argentine, gouverneur de la ville, pour que Andima ba reporter marche de samedi à lundi. Fallait bien ba organiser marche là ba linga ki motuna pe na tuni ba ndeko na ba na émission. Bon linga ki organiser marche, autorité mboka ba ko détourner plus de 15 millions de dollars pe baton ba s'inquiéter. Le mieux à faire serait quoi? Moto qui ciblé par rapport au détournement, fallait qu'il soit d'abord suspendu. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, chaîne à référence. Merci na bandeko tout au vraiment botal rabiso na ma mission TV. Nasir bozana ba télé na bino bozo zela Martin invité sa fusée lelo lisusu alingi alobanini ensemble na mama Denis Villa. Nasir comme d'habitude bomona rabiso to ça déjà ba émission to yebisa rabino ba information ba actualité nyonso oyo et les karnambo kanabiso République démocratique du Congo. Alors lelo to fandi awa tozo solali solo ya marche. Marche au Toba, il fallait que le 19 octobre et comment qui lundi le 21. Nasi batebele ba bengi, batebele ba lobby marche simbité, il y a la muka, il y a catholique, batumsu ba marche à la muka. Batumsu ba ya catholique marche simbité. Alors Nasir batumsu pe ba obenga, ba félicitations na ba mama o ba monaki batebele na niveau ya changu. Alors batebele pe ba lobeli likambu ya prince penge ndenge pe alobaki. Lelo tozana mama Denis Villa poto mekempe ko clerci bino to beta vraiment li solo, il y a la muka et puis il y a marche oh ezaki le 21 na marche OEP bando na biso bazo organiser mbote mama Denis mbote non de Martin mama Denis boni santé za malamu na ngolu ya nzambe kandi ozali komona nazo comprendre te mikolo so na sa émission na bino na mona bino mawa nazo comprendre te na mona ki pe ndeko na nga prince penge abande na bongo mais moi habité na mawa te to bangelo rote bazaka toujours pona bitumba o po babundela pona mboka na ebité soki lelo yo pe ozalika na elongia mawa bende ndeko Martin nga nazaka jamais elongia mawa ngai soki na te elongia mawa c'est que makambo eza e baby mais nazana elongia mawa te eza juste attitude tala kaka il fait très chaud to ko luka ko ganga pété et peu sang tozo ba to ganga na pe quand même quelque part après gangi yo bika ba effet secondaire donc photo le baka na kimia bana mboka no so ba yo kabiso ba bazana kati ya Congo pe na ba ino so ba libanda mboka ba koyoka nini tukoloba na mukolo lelo elongo na Martin Engi vitesse à fusée na ndela ya ma mission TV. Alors merci vraiment maman Denis Salobi yazara ndazali donc ye akoya raté mawezate et se ngozara toujours soki malamu ezana mboka soki ya mabe tozara toujours pour nous regarder ba makamoro. Alors maman Denis boni santé à MLC d'abord pour tokota boni santé à MLC boni moi na mboka Jean-Pierre Bemba. Bon, on a banda avant que le MLC na banda d'abord autorité na biso président national il y a mouvement de libération du Congo moi na mboka Jean-Pierre Bemba azali malamu mingi koleka po boye bibino moko Bemba depuis meeting ya Kisangani lors ya 21e anniversaire à parti alongwa ki Kisangani ayaki na Kinshasa donc azelongo na biso awa. D'ailleurs, ko banda lobe bande ba consultation azako yamba ba quelques cadres ya parti lobe bande ki na ba nouveaux adhérents les jeunes o ba ko s'adhérer na parti ayamba ki bango comme boye bibino moko au parti nyonso ya minene et c'est là chaque jour ba des yeux à l'année chaque fois dans le mouvement de libération du Congo ba des yeux ezaka tous les jours au jour les jours et boni lokola yemoko mwana mboka Jean-Pierre Azali awa kolo parti président national Azali awa yepo na ko tonifier ko pesa biso coup de pouce dans za ko ya ba structure
abanda lobby na ba jeune je crois lobby ya kobanda na ba ko Mbappé ba structure mususu pe toko sala ba 200 elongo na ye. Vous le savez bien azali moko ya comité interfédéral la ville province de Kinshasa elongo na mwana mboka Valentin Gengo azali président interfédéral na ngai le sénateur nga azali molandi na ye to ça qui peut calendrier ba activité na biso ba 200 bobi bino moko maponomeza ko ya donc maponomele kak na 2018 mais comme mibe ko li conduire et prévoit chaque 5 ans to gagner l'élection. Donc au soto bito tanga 2018 qui non 5 ans après, donc 5 ans après c'est 2023. Or les élections ne se préparent pas seulement la même année électorale. Les élections se préparent bien avant. Donc juste au lendemain à l'élection, faut qu'on a déjà préparer les élections futures. Donc raison pour laquelle biso à niveau ya MLC précisément vu la Kinshasa, la linga koloba province nous soutient parce que biso to gérera kaka vu la Kinshasa. Donc vu la Kinshasa, tu allez qu'on entrevoit ba descendre sur terrain. Tobanaki déjà na Funa, na fédération président Ketebi, vous le savez vous-même, tous na 9 fédérations na ville province de Kinshasa, tout ça qui descend na Funa et pas président Ketebi. Samedi au Torokende na bato maluku ba ko zela biso ba ko yamba biso ndeko Martin au ko accompagner nga to sala pe mission longo sur place na maluku. Après maluku samedi ko dans le 26, dimanche le 27 to kitana Tchangu 1. Tchangu 1 et bengami njili masina kimbonseke Torokita Batachong et Babison entré en Akimbuta. Je crois qu'on a CP là qui fout information. Je ne confirme pas encore. Mais nous que mon amboka Jean-Pierre Bemba accompagné bison à 200 tuana. À toi que les sengo mingi pe une façon à encourager ba militaire base au bazana Tchangu. Par rapport à l'action, tout ça, sur le terrain, Tchangwazaka toujours premier, Tchangwalembakate, Tchangwazaka Maboko, Kokangate, Tchangwazaka toujours na Bopikiliki. Donc, je crois mon amboka Jean-Pierre dimanche, à quoi, na Tchangwa, pour meka kopé, ça, quoi, encourager, bah, na Tchangwa, quoi. Donc, na lobby santé à Bemba, azali bien, azana biso za kolongo nous aso sala pe ba nini na ye, ba nini to ba entretien na ye longo na ba carte de base ya parti na ye. Biso pe na niveau vu la Kinshasa to ko sala ba 200. Donc ba o baza ko la l'état libango nous na loba toujours les MSC nous sommes un grand parti Oyo. Autre compta parmi les 2, les 3 grands partis na kati ya République démocratique du Congo, to croisera maboko tende ko Martin, to saka toujours mosala, ngai pe lokola ndenge ko accompagner nga ko sala mosala pour naza ko préparer pe électorat na ngai pour 2023 oyebi yango bambiso na ko tana niveau le Congo à députation nationale, mbaleleki na daki na provincial na Lingwala, même balao na ko tana na national na Lukunga na provincial na commune na Lingwala. Donc voilà un peu ça en gros en ce qui concerne le fonctionnement, il y a parti de ce mouvement de libération du Congo. Alors merci Maman Denis Sapesi programme vraiment ezali déjà pour na bande na biso il y a MLC pour bazar vraiment na kata MLC bazo continuer toujours ko sala musana bango pour na maponami il y a 2023. Alors merci to Rosalana toujours ndenge au lobby samedi dimanche pour na laksa ba image au Borokita na ba descente ko pes information les comptes de tous les partout ba na biso partout dans le monde ba pe évolution il y a MLC na niveau il y a Kinshasa ndé vous avez déjà ko préparer pour na maponami il y a 2023. Alors Maman Denis toko ta vraiment na mozindo ya masona biso lelo toza ta mingité to solara juste pour to clairci batu programme et outil ko le kandeni. Alors marche ezalaki le 19 octobre ezalaki samedi ba poussi yango le 21 lundi le 21 octobre. Alors pesano biso au clairci biso par rapport à marche bande comme sous balobi au betindika marche simbité ba sekibino biwelela fati béton bo lukabolo ngona place maloba bimi tellement ébélé ngana lingi opesana nous marche est-ce que marche simbaki to et simbaki te banani basali bongo po simbate ou bien banani basali po et simba na lingi au clairci batu ba otala yo ndeko Martin ngana ko kota pena polémique à marche te parce que c'est vrai ba leader na biso ya lamuka badaki parmi bato basina qui même l'autre pour que toi accompagner. L'idée n'est pas venue de lamuka non. L'idée à marche ya qui na bato ya comité laïque ya CLC ba on de ba qui na idée ko ça la marche. Alors raison pour laquelle comme bango bazaka toujours na camp ya population présidium ya lamuka na kati ya Vatican ba leva qui peut option que bisope ba membre ya la muka to mekanini to meka ko accompagner ba membre ya CLC et ça qui marche ba faut pas comprendre ngo comme le la récupération moko politique et longo CLC comme on la muka échoué non la muka n'a pas organisé une marche photos à clair la muka organisé qui marche était c'est le comité laïque à coordination des organisés qui marche wana to comme la date le 17
Nous d'ailleurs on est tous une réunion de commentaires dans biso longo et cause de image parce que faut topé ça orientation na comité de base na biso par rapport à la journée on a samedi. À notre grande surprise que non va reporter marche longo samedi et comme lundi. Ngai personnellement jour au kai ba déclaration na sala ki Martin en tout cas nazala ki na esengote na sepekte kondima nde kondaiwel ba convaincre na mona mboka Argentine gouverneur de la ville pour que Andima va reporter marche de samedi à lundi. En tout cas, de commentaires, si moi j'étais dans le comité organisateur, il y a celle-ci, je n'allais même pas accepter journée à lundi. J'allais plutôt accepter même dimanche, parce que dimanche après ma culte, on aurait dû quand même sensibiliser ma paroisse union soit catholique pour que marche ça ma malam. Bango ba qu'on dit ma journée à lundi. Et puis journal lundi à notre grande surprise le longue marche comme Makambia ba point de rassemblement parce que itinéraire quand même bimaki samedi dimanche on itinéraire bimaki que non batalukunga loko ngana za mutalukunga za na lingwala to kutana point de ralliement na rond-point Wouleri. Nous on pensait peut-être qu'à partir de rond-point Wouleri to kokene des points de chute wapi triomphal ndenge to raisonnaki mais bango basalo organisation na bango na ndenge na bango na éviter ceux qui moi na boka gouverneur de la ville après ça bango moi kanyaka je ne comprends pas. Donc comme il a rond-point Wouleri c'est vrai il y avait pas engouement franchement il y avait pas engouement pour une fois les CLC avaient échoué et échoué qui pourquoi parce que l'organisation de la qui m'a bé d'abord au départ et puis le fait qu'il a accepté que l'on la marche samedi, que tiango lundi, c'est ce qui avait fait que l'on soit capoté. Mais dis-moi même pas na biso capoté qui biso na niveau na biso, mais na niveau ya ngalé na mona ki mona boka Frank Diongo, il avait vraiment amassé la foule. Na mona ki même bato a tiango. Bon ba longé ko bande aéroport Kinshasa na suka Pascal Massina ba ça qui marche là bango convenablement avec des banderoles na ba kaliko ba ki ti ko chité na Sainte-Thérèse donc ko lo bakaka teke so ba bi ke place moko échoua qui place non se choix qui non pas place non se choix qui te c'est que bo CPLT vraiment na comportement ya bande on a biso o ba sola qui na gouverneur ya vie de Kinshasa. Ngai ndeko Martin ceux qui na lobi que na sepele qui était dans son signe il fallait pas bandima marche journée à lundi parce que journée à lundi c'est un jour ouvrable fallait le ko la mona mboka Argentine à boya qui samedi ben nga ba reportant on samedi le 26 le matin ça aurait été mieux que par rapport à Kondima journée à lundi. Donc cela veut dire que bon bandima qui journée à lundi et longo en Argentine pour que bacho la biso la muka c'est que quelque part CLC azali pe monguna la muka c'est ça monguna parce que biso to accompagner ki bango mais on a de commenter c'est l'équipe to sala bakso ebelo ebi Simba je crois oya Simba bandeko ki bandeko ba Frank ba Prince Penge ba bi que non la muka za ko envisager marche li kambuté to zali toujours jusque là to zali boké et longo na présidium mo za constitué na 4 leaders. Donc, dans 4 leaders, mon amboka Jean-Pierre Bembazali, président national mouvement de libération, c'est que ce qu'action en marche, c'est mis bisope le moto na 4. Donc, on comprenait toujours le parce que jusque là, toza ko panzanate, sans arrière-pensée, même malgré bon baza koloba tout autour il y a leader na biso mais nous sommes toujours dans la muka, nous faisons partie de l'opposition, peut toza toujours liboke, peut ensemble. Action nous c'est ça na combo ya la muka, nous serons là nous les merci pour nous soutenir. Alors merci maman Denise, moi question moi Yasuka pour tous apenda mingité. Alors lelo ezolobama trop que mon amboka Jean-Pierre Bemba panda bandi ko coordonner à sali elo côté à sali boye batumsu ba sepel na ngote na ebité soki okoki ko barsani ni pona yango balobi makambo mabe ezosama na mboka na biso ye azosala baction moko te azolobelo côté c'est comme si bazo suspecté bazo monae moi suspect par rapport ya kamususu wana na ebité soki okoloba ndenge nini. Bon, Martin Ngana ko loba, je crois makambu ya président, il y a coordination, il y a Jean-Pierre Matolobel yango mingi. Ko bandana debi, oui les gens bandé ko décrier toujours non moi na mboka za ko yokana te, mais na ebité bango balinga ki nini sous mandature na ye, fallait bemba organiser marche là bango balinga ki motuna pe na tuni bande ko na ba na émission. Bolinga ki organiser marche parce que tango ba massacre minembo le kaki, bemba parti ya là où il était en Europe, il avait quand même tweeté pour la présenter la condoléance na population est pour la encourager pe ba congolais bazali kuna la partie est na ebité bolinga ki a préparé marche ou asalani na kati ya coordination de konabiso monseigneur Fridolin Mbongo akomaki cardinal mama tongo ba ki coordonner pas pape le procédure mettait là
Mon amboka Jean-Pierre en tant que tête ya coordination à la Mouka, il a eu l'initiative de signer lettre pour que les membres de la Mouka va soutenir l'action de celle-ci. Donc il a signé le numéro 1 en tant que coordonnateur à la Mouka. Je ne sais pas si action ni. En ça le 21e anniversaire, il y a MLC Naki Sangani. De comment quelques représentants à la Mouka Balanda qui entre autres les CGA. Balinga qui peut-être est de 15 millions et bungi boy il faut alobaka atelema pe alobaka nde mamboka 15 millions de bungi ezaka raté mon amboka Jean-Pierre même biso tolo coordonnateur biso pe tolo batozali batu à la Mouka motomako ko lingate ko mona mboka ezoke na déviation motomako ko lingate mboka ezako kende na impunité tozali obligé biso nyonso ba congolais parce que mboka eza biso soki esengeli to ganga to loba esengeli to ganga pour que impunité na mboka ici là ndeko Martin biloko eza toujours qu'on se répéter encore et encore et sengeli to sa action celle ça l'action na ye oui ata balobe simité mais il a fait quand même des déclarations déclaration ça mais pour na côté mais là oye balobi itinéraire mabe déclaration ça mais pour na koloba makambo ya corruption na mboka déclaration ça mais par rapport na koloba makambo oye tali ya bazuzu ya coup concerné par rapport au comportement na bango basengi bango balongwa démissionner donc voilà pourquoi le connexion ya celle-ci et sengeli pe biso to continuer ngo toujours na mboka ngana koloba ngo toujours impunité na mboka sengeli esila et c'est là pourquoi tout le baka chaque fois tobeta c'est un membre ya gouvernement membre gouvernement détourner kimbongo mais gestion na bango malversation financière détournement mais tout le monde a décidé en boka balobaka elo côté alors ce que sengi totelema to kotelema tout le monde qui boni ndeko Martin na mboka moko Guinée-Bissau na kata Guinée-Bissau c'est un petit pays hein ils ont la dimension RD Congo té un général d'armée na bango moko boy Martin il a détourné $50 000 $50 000 na ebisio mais le général d'armée là na si bat balanda information bango il a été jugé publiquement et puis condamné. Le fait c'est qu'on détourné $50 000 mais boni biso na kati mboko na biso autorité mboka ba ko détourner plus de $15 millions pe baton bazin inquiété. Le mieux à faire serait quoi? Moto qui ciblé par rapport au détournement, fallait qu'il soit d'abord suspendu. Fallait justice quand même après sa biso évolution ya dossier wana bazo landela ngo ndenge nini mais jusque là tout ça toujours floué. Boni à part kondi ya gouvernement ba ko diriger mboka na ba mandataire to longola bango au délai à bango mais il y a aussi l'armée ndeko na kati armée na biso boyo kana nteke non général moko boy a détourné mbongo ya ba prime ya ba soldat to kana nteke ba généraux ba détourner solde ya ba soldat parce que c'est là ba soldat ba menga ngo solde mais même ba généraux na biso ba taka jamais inquiété mais tala ka eleki na Guinée-Bissau ndeko komona un général ya mboka na biso ata ko tonga ba immeuble un général dans ba compte na ba étranger un général d'armée ozomona ba immeuble azoko tonga ba villa dans presque toutes les communes dans toutes les provinces mais tout le monde a place ba ditara bangote tout le monde a place nini ba ju ba étalé pe général que tel général a détourné kimbongo bon to sambise publiquement pour que to condamné ndeko bilo connaît sengele sila parce que baba toujours la justice élève une nation. Tant que justice n'est pas que ça, moi na kati mboka te mboka za ko kende na ko kufa. Tant que mona ba zuzi ya cour constitutionnel au bazali modèle bazali censé ya comme ma justice pas sur les deux poids deux mesures. Justice ne commentaire za kana kana biso ba politique te. Justice pesa na quand même ya maman o ya teka kanguba. Et ça peut na quand maman o teka kalipa. Ce qui maman dans la raison sengeli justice pesa et raison. De commenter donc babilo ko na nyonso voilà to ko tikela ngo charge kaka ya coordonnateur ya la mukate to ko tikela ngo charge kaka ya baye catholique te biso bansa ba kongolo to ko bunda pona mboka na biso mboka lobby bi mana gouffre mboka lobby échanger pour tout ça comme on a issu égalité mais ce qui ne fût que ba décision mike na sens wana e bandi ko zo mandeko to ko mona babilo ko ebele ko changer na mboka bato bako banga ko yiba bato bako banga gestion bato bako banga malversation financière bato bazo banga yiba te pona ni bato banga détourner parce que dans le pays il y a impunité. Il faut impunité et le mboka. Il faut que bana ko lande la moto moko na moko. Tant moto a ko sala mosala. Tant que que moto déjà comme ko suspecté que non il y a eu détournement et sengeli justement. Nani siko il faut alandela e nani parce que moto moko justice ya mboka na biso ezali. Ministère ya justice papa to sala ngo pona ningi ebsanga. Rôle ya ministère ya justice ezali na kata Congo. Ne soit ko landela ba dossier wana. Moto moko zaka likolo mibeko azalité moto moko ah ezo salamate yango voilà pourquoi sengeli action et salama dans ce sens
pour que loko wana ekoma opérationnel na kati ya République démocratique du Congo de Koma. Alors merci maman Denis. Moi et le roman na baksa na rompe Willery na mona affrontement ezaki wana tango marche et bande ko salama. Na ebité so ko pesa moi message muki affrontement tout beaucoup tana ki wana bandeko ya MLC bandeko so ya SID ya IDPS affrontement salama ki wana. Ndeko Martin na ko loba boyi. Webi biso ba militant ya Lamuka toza toujours bien éduqué na lobango. Mokolo moko toko ko vérifier na ba siège ya ba parti musulman meto mona bato ya Lamuka ba ya ko infiltrer non. Mais tout le monde a toujours bandeko ya quand on a ya pouvoir bataka toujours trop violent on a bi pouvoir na ko éclaircir bato ya bandeko IDPS bataka toujours trop brutal trop violent jour toza ko sala activité na biso la muka to mona ki ba moto et tonda ki wana rompo Willery ba ya ko sala nini wana na ebité donc ezaki activité na bino donc ba ya ki ko non ezaki activité ya CLC et longo na parce que la muka to accompagner ki ezaki activité na biso mais bango bandeko IDPS ba ko sala nini kuna ba ko semer toujours ba trouble ko semer ba trouble tant ba moni bato ya la muka bazo ko ça net ko intimider bango ce n'est pas bien. Donc to sala action mon sens wana boni yemo de ko Félix alobaki a lobby yango na tribune na Nations Unies qui a ko sala tout pour lutter contre la corruption na katamboka. Mais donc biso to ko sala une action dans ce sens. Au contraire bo soutenir biso bo féliciter biso parce que le chef de l'État lui-même quelque part a zappé limité. Ce qu'on a appuyé la population a été ce qu'on a appuyé l'opposition parce que rôle l'opposition na bango toujours ezaka contrôler tout ce que le gouvernement est en train de faire. Or, quand on parle du gouvernement, le chef de l'État n'est pas seul. Il y a quoi besoin mikano et c'est n'est pas batoba accompagner. Donc biso opposition to accompagner. Nde ko na ebité boko mona ngoma be wapi. Boko mona ngoma be wapi, ya ko yeba ko accompagner action ya chef de l'État dans sens ya ko combattre la corruption. Pourquoi bande ko d'espèce ba intercalé? Pourquoi ba ko yeba ça ba trouble? Je crois que le rôle na biso na bango toujours il y a contrôle de l'opposition, il y a contrôler toute action dans la carte gouvernement ou les alliés ma beto dénoncer ou les amalam to ko féliciter mais ce que za ma be sengé na biso to yeba na ko dénoncer pour que lobby makambo zonga na nzela. Alors merci vraiment maman Denis to comme la sous émission numéro de téléphone lelo non ba on a besoin contact na ngaba contactaka Martin Oazan a besoin de contact, n'a pas contacté yo par toi peut-être que bon ko zoanga mais ko peut sa numéro de téléphone. Alors merci vraiment na bande ko tubolanda biso ba Pablo Nsita l'économiste, maman Anto Aluta, merci na ba Gimingele, merci na ba Tutu. Alors merci na maman Carole, maman Aniel na produit kitoko bosé la biso, merci bien-être o ezali ko sukola même makila. So c'est les produits wana et traité nzoto mobimba, eza différent na ba produit misusu. Ata ozomela kisa mundele mais ceux qui osaleli yango et ko traiter vraiment santé non et ko zonga bato bana ba douleur ba hémorroïde ba diabète bato ba sela ba tension ba prostate donc ceux qui osali kisi wana en tout cas on se sentir très bien à l'aise dans nzoto mobimba. Alors merci ma mission TV vous a toujours branché marche à la Muka Kalaté. Deuxième marche, donc deuxième volume, et ça kalaté pour votre baloba et belé, simbite, si que tour marche, il y a la Muka, deuxième volume, tous en a toujours pour nous, leur sabno, bah image n'dengue et koleka, na katiambo cannabis, donc la Muka sikoyo, à télémi, deuxième volume en marche. Vous a toujours branché dans ma mission TV, chaîne à référence, merci. Ma mission TV, le miroir du monde.